Docteur Eteni Longondo, ministre ya kala ya Mambi ya Bokonongono, pe moyu UDPS a lekisi butunaye ya Yambo na boloko bonene ya Makala CPRK simanako yanola na parquet ya cour ya cassation pour na misolom ya COVID-19 a kosamba na bazuzi po alakisa soki misolom yango mipengu sa mitote. Yoweri Museveni a pameli batomboki ya ba ADF na koluka kosala attentat na matanga ya moko na bakambi ya Mampinga général de division Paul Lokesh oyo akambaka bitumba ya Union Africaine na ba Shebab na Somalie. Motomoko afundami kozala ADF akangamaki na ba bomba alataki na nzoto. Félix Tshisekedi yasengi bitumba na COVID-19 bisalama na mangwele penankisi ekosalama na mboka moko. Azalaki na bakonzi basusu na 4e sommet compact na Afrika na Allemagne.